tokoki koloba ke mabe mais côté musu bato bazomona na bango ezana malamu. Ensuite mais aussi à Kokota, mais est-ce que le non, plus sur exemple le lot tozomona ti lobi ezalaki OK conseil pardon avant tout conseil OK tournage mo boye ba futi mbongo mo boye au tali bena mbongo ngo yo ngota musu kanda mais ozana choité mais le lot pe ko mita musu mo OK tournage OK tourner ça musu pas Bellevue on a boye bon moi il venait oh ça va gloire à Dieu bato wana so na tangi bazaki déjà ko peser ti bato lokola ba Jani apo ebele bazanango ebele pe bazanango te na tolo bangwati omoni personne na personnage eza bilo mibale eza na bato lusu ba vivaka na personnage eza pe na bato lusu bazo vivre na personne na beto taki yango il fallait kaka mais bien sûr na ba belle wana na ba casting ya Bellevue eza casting ya va équité nazolo bango te tamso pona zala national les bato mususu eza ba casting ya va équité eza casting. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, les amoureux de cette émission, le code de bonne conduite, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngala, par le travail m'a encore appelé, Bandeko Balandia émission Oyo Nakanisi, Nalaka Kibino Pebo Senga Kimingi, papa Kendo Kozolabiso na tonton Blaise, Tomeko Solana, tonton Blaise, Tomeko Yeba, d'où vient tonton Blaise, Tomeko Koyeba, parcours ya tonton Blaise, Makamouni tonton Blaise, Azali Nayango. En tout cas, il y a confiance wana bozo kopé sa biso tozo ko mériter yango et nanga mon biso tozo sala effort pour to mériter pe encore une fois confiance na bino papa Blaise ayelelo na message moko très important très intense na ba mur na micro ya tadi ngala pa na chaîne na bino Top Media Télévision pour na ko informer ba imboka nyonso ba bandeko nyonso ya théâtre et je sais que ba o ba kota la émission on a lisu moko ya mabe ils seront choqués. Ils seront choqués, mais na principe, en tout cas, honorer la émission. Nous avons un film na Bellevue Télévision, na combo, il y a Sœur Marie-Hélène, et où tu déjà aussi la lobby, making of P. Kotaki, Lelo, sûrement. Na Bellevue Télévision, on va nous proposer l'affiche. Il y a une nouvelle série. Na kanisina kombo na nyonso toko découvrir ensemble Lelo na Bellevue Télévision. Voilà, Monsieur Blaise qui est avec nous, un acteur bourré et plein de talent, mesdames et messieurs, tout découvrir tout au long de l'émission. Oh, mais je dirais un grand merci à toute le maman, il y a famille Libota, un grand merci à maman Zozo, un grand merci à maman Bijou Ketani, au bon papa Jean-Pascal Leka, un grand merci à maman Deborah Lubanda, Kilo Amera Calgary, un grand merci à toi, mon amour de sœur Katez, hein, Katez, un grand merci, bah bon retour au pays. Aurélie Manfouka, Babola Molekebele, maman Isabelle depuis les États-Unis, en tout cas maman Isabelle, que les bons Dieu vous bénisse avec toute la grande famille. Merci mère, un grand merci aussi à maman Madeleine Aketa, un grand merci à maman Nathalie Nana Moussibou, maman Zozo, il y a eu commis, un grand merci, maman Baza tellement ébélé, maman Émilie Setimaïnga, Bazali ébélé, Berthe Kondembongo propre. L'impératrice, elle s'appelle maman Marie Tabour à la mère des opprimés. Maman Nathalie Nana Moussibou, que les bons Dieu vous bénissent. Ah, on est au bas l'émission Nabiso. Gibson a réalisé émission. Oh, ceux qui ont le langage moko. Donc, il y a une machine qui a un extra film. Oh, et puis on se retrouve tout justement après. Une façon à côté invité. Merci. Suivons. Maman, pourquoi tu as moni déjà longue? On a dit que tu as moni longue. Ah, on dit que ma camisole comme l'eau. Tout ça l'anga passe. Ngayo kwa sama kale kale ngayo kaspe sama kale kale kwa sama soko le bimisa no na kena yi bimisa no na kena yi ngala ko swate po ko ba kenga na bomaka libal yo sala geste sala ma geste bo bana ngala kena mwana nga sala geste mais non attendez nga zuko fana fenêtre kana ngai ko non tala mbana sa oganga ba chama kilelawa netimix c'est pas dans les affaires d'autrui, ce n'est pas nos problèmes à nous maman basa na ndakuna bangu na basa na bango kuna c'est vrai on peut compatir
Qui t'a donné cet ordre-là d'aller dire n'importe quoi? Est-ce que tu as maintenant que Moussa Loso ça déjà dans la Bible? Bando kota tata na uto mama na yo nani asa pesa mo wata ngaka mo pesa ko mo ya wonte puis ya nyoso débrouiller na lobby na monter débrouiller na mo wana même pour être est-ce que chaque jour na pesa ko tiki papa on a partenaire comme ça ya ka tsana na ko na voiture na atambula na amera munino na pipe on a bête rôle sur l'autre to banola na matanga kufila amosi Papa c'est pour vous balangati tu vois au moins il y a une vie là yo mukolo au moins il y a une absolument ça vous savez mais on joue la chose d'accord ce simité on soit colo la c'est comment ya yo donc yo a danger c'est toi l'homme ndeka na biso na koka pe ko gifler yo pour so so na o nyonso tu vois comment ça moi je suis bien éduqué je suis pas comme toi kasi na ma toi mangongi mutu makasi tu vois lobi alingi yo na batte alingi yo saka yo moko o fait na ndaku no posu kwa ba bilamba ba il faut ya kakao eh belle vie yo kaka pété moi ça saka mutu makasi boete siko ozo se plaindre kaka do makambo ndaku so mbala becho bantu ko yebisa ko batu nyonso to yebisa bango ndenge ni vie ezolika eza bien. C'est une famille spirituelle, c'est une famille chrétienne. Et c'est pas été boire au sol à Babousso Banabino. Beaucoup sont moukilité, bon, mais on a quatre églises. Beaucoup d'esprits à ma toloté, bon, on a quatre églises. toliste Il y a le coup ça fait étranger. Comme preuve, pas preuve. Nous connaissons culte, comment on repasse Bilamba à Papa Église. Mais nous comprenons peut-être vendredi. Tout en a culte, au champ, la première noté mon frère. Vous repassez à Bilamba. Eh, mon frère. Je suis fatigué. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour dans le plateau Oyo. Nous avons ici Boutolanda extra film Fenango Ezaki Lobby. Fenango Ezaki avant-hier Lobby Batiaki making of ya filmé Lelo sûrement na Belle Vie Télévision va proposer biso affiche Monsous ou bien avant émission Oyo et si là déjà na copé Sabino combo ya filmé Oyo il faut kota na Belle Vie Télévision dans le souci toujours de vous informer dans les soucis il y a même la bino makambo bolingaka mingi la personne que vous avez tant demandé en tout cas avec l'équipe des Top Media Télévision tokeneki kolukaye il s'appelle Monsieur Blaise mais wande to koluka moyen to découvrir ensemble si réellement papa na maman abotaye na kombo Blaise d'où vient Monsieur Blaise est-ce qu'il a marié célibataire et il a combien d'enfants a combien de théâtre ndenge nini en tout cas pena to koluka moyen to betani on to kota pena makambo ni on pas Blaise bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Bien boss. Ah, bon boss. Dale qui n'a vu. Bon boss ya bana mike bazarate. Bana mikolo. Boss na ngai nga robengo boss. Voilà kulutu santé kitoko bolo zo batela biso pena na ngolu grâce ça. Toujours bika grâce à nzambe moni pardonner toujours c'est moibo et ceux qui nkolo teza pasi. Ah oui. C'est une kolo azate. Ça passe biso ba oyo ton dimana biso Yesu Christ le roi mon concept mon big ici donc qui miezali voilà papa Blaise vrai combo na yo ezali kaka Blaise Jean ou Blaise oyo kozwango R yo bandi théâtre non comme on a ngai Jean Blaise Lucano oui OK muto apesa ngai combo ya Blaise ezali oncle na ngai OK
ça ba oncle moi ya famille qui m'a pesanga kombo ya Blaise a pesanga kombo Blaise tango président burkinabé Blaise Compaoré a côté na pouvoir OK pour ngai mingi na banayi ko salela kombo na ngai ya mboka OK Lukanu donc on bien nga Lukanu parce que comme tellement na classe daga Lukanu nazaki bidel Lukanu do ba comme nazaki na moi influence moi mingi comme wana mais ce que tant vieux to tamola na air mona beaucoup ma place mon boy mona yabe nga o yalingi etikali Blaise etikali OK mais ce que Lukanu wana toke na kwenini ya Congo na ngaza momboma naza momboma nazali mumboma ya Mbanza Mateki donc naza mutu ya Songololo maman na ngai azali donc tozali deux côtés tozali Songololo Kinshasa puis tozali ngambo mususu tozali ngambo ya Angola. OK c'est bon. Maman déjà akenda azali maman kufana déjà papa pe la boire na bango déjà trop mais c'est le destin. Bien sûr. C'est le destin. Voilà, mais où tu le makambo ya ba kelasi yawa. Ba kelasi na yo nasali ba classe na ngai awa na Kisasa. Natangi na EP1. Matongi natangi pe na EP1 ngiri ba classe natangi ya ngwana malheureusement na zona nga diplôme T non na linga na ngama c'est pas malheureusement na loba na dit pourquoi na dit malheureusement na eu diplôme T parce que nazaki focalisé na makambo mususu OK na bana ko linga lisusu vraiment na koma mona na mona ti mutu na ngai yo beba pamba Blaise mutu beba tunde mutu na yo beba parce que na koma mona milliers on a bana ko fréquenter les milliers ya bata misala maboko ba technicien ba électricien ba plombier ba maçon donc yangwana sikoyo na kuma mona kokene chiki mona baninga mu boya okutana na soir boy ouais bisi ça mona monta mona 20 000 ma classe ya oli mais il y a des écoles de métier pour bien sûr non na kana continuer ba école na technique tant na Angola OK na kana sikoye ko la bomba makamwe belé grâce à Dieu naza onazali lorsque papa na bis papa maman o baza ba parents nanga lorsqu'ils étaient encore vivants babanda koyepso mingi nini ke Blaise ko koli Lukanu soki obandi ko bota tala o penado banoza que non que tu prenais j'aime beaucoup ma mère parce que maman na biso abanayi ko zoatan papa na biso papa ya boti biso azalaka bon fermé te réservé pété mais azali ko linga ko solo la vraiment te mais mutazaki na facilité ya ko loba na boye ezaki maman bibi brillante personnam maman biso ana loba na ngi lo moko soki porte moko efungwami liboso na yo ofungoli omoni ke okoki kokende po réussir kota voilà merci beaucoup mais papa Blaise qui est avec nous ici marié père de combien d'enfants divorcé célibataire le kolanga ou encore ozali nana makambo na nyonso on dirait on dirait nyonso on dirait marié célibataire on dirait pe divorcé bon nalinga penda koloba état civil na ngai te parce que lelo tokutana na makambo mwa mingi mais bandeko bayeba ke nazali parent naza responsable donc c'est ça. OK c'est bon. J'ai mes enfants Raissa Lukanu Kevin ya Glody Lukanu Tegra Lukanu Raissa Lukanu Kevin Lukanu Alegria Lukanu donc soutien mais baza moi ebelé nana bana penza bango za bana te bana za bana pona na sisite nangolo ba 3 au mona 4e abi
Oh non, mais c'est bien. Bana Bazali Penza. Bana Bazali, donc Bana Bazali. Ce que vous apportez na banaka o ya yote na obiso toza baleki na bino na bano ya ba frère na bino na bano nyonso ya Congo lokola yo zali éducateur na comme na bakoko déjà c'est bien. OK. Na bakoko. OK. Ozali éducateur ya masse avant to kota vraiment dans notre émission na biso lorsque vous regardez la société, la communauté, les réseaux sociaux, tout ce qui se passe. Lokola papa oyo azali pe na ba petit fils. Message non ekoyi kozala nini pe ozo ko réfléchir nini. Oh là là. Nalinga koloba chaque fois naloba ndenge bandeko na biso ya ba Congo kota mayombe balobaka. Tout la nukulu tala avant o tialo ekolofo otala mala. Très bien. Omoni kozala exemple ya batu batu ba yekola yo baba na kolana ndenge na yo eza sacrifice bon. Ah oui, ah oui. Pokoye bango batu mingi ba yebaka te ke to reflectaka eloko oyo batu baza obligé ya kolanda biso. Ah oui. Ya ko copier biso ne to vivre ya kolanda caractère na biso. Donc ya koloba ya mingi ezali que en tant qu'éducateur ya masse il faut na yeba na osala nini na oloba nini pe naza nani pe naza wapi pe pona nini. Ah oui. Mais je retenu quelque chose dans makambo au lobby nous devons refléter parce que awa yo na no komi artiste et comédien te mes questions et intervenir quand makambo donc outil koloba. Est-ce qu'aujourd'hui les comédiens, les artistes congolais, les cinéastes bazoko refléter makambo ba tchela biso na scène? Oui, ebele bazanango, ebele pe bazanango te. Nantolo bangwazi. Omoni personne na personnage eza bilo mibale. Eza na batu biso ba vivaka na personnage. Eza pe na batu biso bazo vivre na personne. Na betolo li solo moko apasa na seka na otanga na ba komba batute. Mais tokenda esika moko tokenda ko luka ba pesa biso mongo mongo. Mais muto tozalaka na ye tellement avivaka na personnage. Abomele biso kopo wana. Oh, mais oui. Muto yazo seka nazo tumbula wana zo abata bikuse bakabaka te. Yo poye oyeka ngi biso oyeko senga ngane ti biso. Oke mutu to ba biso ni ye mutu to yeko luka. Mutu do fani na ye wana o mutu biso to yeko luka to yezo lambo. Nyonso do memi na comédie. Comédie kaka ke na comédie ti na suka ngo to zilo ko malonga te po mutu na comment déjà lésé. Ah oui. OK. Soki to komi na esika to yeba ke to zaka ba parents. Auto salaka na ba théâtre na biso soki naza ko incarner rôle moko ya buzoba na yebaki ata nazo sala rôle ya buzoba fona encadrer yango po batu moko pe na ndako bazosani batala ngai batala ngo po baloba ete papa Blaise asali ezali ya mabe c'est que nga moyena sala ngo de ezali po papa Blaise azo laksanga ke o wana ezali ya mabe nazo pesa merci mingi na bafani nanga na okoma kuna na pesa bango ba mbote mingi bafani nanga nyonso uto silikela nga pe il paraît na kata libanga ya bafani te na nga na kata mabanga te kolotwa bafani na kata kate c'est que ça erreur ou technicien mutasala ba benga ngai penza pa ya mama di mama Bibish Kandeya mama di mama Bibish Kandeya benga mama ni mama Bibish Kandeya azana Luanda wa Bibish Kandeya bondia. OK. Alors bapena ke libanga na nga na yoki angoti yo kata libanga na mais bon toutefois yangote vraiment na ningena lobela mais ina isa ba fantan to sala film ba so ngai so na soki film leki net to regarder ti pa ya Belvin ngona film soki leki ngana talaka mingi film penda te na talaka na fana na tableau ya commentaire oui na kata tableau commentaire na lingana na yeba ba performance na ngai tozo ya wana donc kuna bena place bena papa Blaise faut amiteka papa Blaise pour apesa biso ba qualité ba potentiel na sur le plan cinématographique tozo ya na biso kuluto voilà natiki na nga obito okoma voilà comprenez c'est comme ça nous sommes en train de continuer avec monsieur Blaise mais question na yo c'est important il y a personne na personnage omoni musala oyo soki ezobeba pour na batu oyo bazo vivre na personnage ah oui pour ça na batu ba vivre na personnage oui. moi j'aime les gens
oyo soki tokutani na esika donc on senti pena que tozali na soto côté tokomi na milliers oyo zo tala makambo ya théâtre tous se comporter comme des parents comme des responsables parce que batala ka biso kaka na côté théâtre batala ka biso pe na côté responsabilité est-ce que azali responsable est-ce que azana ba parents et pardon azana oui azana ba parents est-ce que azana bana est batala ka biso pe na ba côté wana et fan de lino ezangi ni lobeli ezangi ni pour te faire na place mo oki pe na mutu moko abeki abwaki lo mo pena mais ah générique mais il est vraiment total à la télévision. Total na TV nous avons éducateur mais comment na milliard batoko bibisa makambo gros mot boy. Très bien. Pe à répéter ensuite pour la deuxième fois. Po boyo kaka gougou. Voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes au côté na deuxième partie à émission d'Abisso Yamokolo Moalelo. Je rappelle que j'ai reçu l'artiste Blaise, un artiste bourré de talent. Il a encore le temps, il a encore à prouver, il a encore Yakopé Sanamonde, il y a cinéma, il y a Congo. Voilà pourquoi Tozanaye a Tolukamwe Tobetanteke. Hello Nini, et même papa Blaise na théâtre. Bon, dans la salle théâtre, na posa na ngaite. Ok. La salle théâtre na posa na ngaite. Na amplifier loko ya kombo ya Jean Blaise bien pour na comprendre kata kiango. Ouais. Kombo ya Jean Blaise mutu ba pesa nga kombo ya Blaise. Blaise. Grand frère nanga dans la Portugal, le pasteur Jean-Claude Gracia Vieira, na maman Brigitte na bana na bango mibale, ya João et Gracia. Nazo pesa bango bamote pa ibazali, grand frère nanga. Yé comme Jean-Claude. Ndé au bakseranga Jean. Na komo na komi Jean Blaise. OK. Bonne question. Oh, comment na théâtre ndengeni? Na yena théâtre na yanga na théâtre na kanda. Na kanda mais na volonté na yote. Te na linga ngote nga théâtre d'avance nanu. Théâtre ngai nazalaki na katikati ya maison ya production. TL Business Production. Grand frère na ngai Thomas Lukanu. Thomas Lukanu, grand prêtre. Yénem nazaki producteur, soit ça ba film, awa, musique, film, série wana ya DVD, série ya CD, cassette. Ngai na okeni na kutani na ba musicien, na okeni na kutani na ba théâtre, na pesi mbongo, film salami. Siko mukolongo, na osala na ba théâtre ya ba église. Tout ça na biso na ba église. Kande zalaka. Biso tout. Biso ozano kana église, na zo pesa kutu ya Fédé, le pasteur Frédéric Mbongu na Luanda wana na zo pesa bambote. Tout ça so ba théâtre. Mais ça na komi wana mukomi susu. Dadi di Kambala pe sonama, mon frère. Mutalaki sanga ikomande ni bakomaka scénario. OK. Mutapesa nga goût ya théâtre. Mutalaki sanga inini na ko jouer, c'est lui. C'est le monsieur Dadi di Kambala. To fani botozo c'est la papa nsaka po yeba ngos na bitumba na papa nsaka la makasi. Zela papa nsaka la ya. To zeli papa nsaka la po aya. Apesa biso a tourner na biso quoi. Zela nsaka la to mo 14h. Début à télévision na mais yo go jouer. Pourquoi jouer na yo? Mais yo yaki tournage te. Ngala yaki ko assister ngala za nga na cadre ya production, assistant. Il y a producteur. Oui. Très bien. Ah mais yo go jouer. Jouer. Na bo savana tini petit na nga mi kezo nga yi deux vestes kena na go nga veste aye na ngona jouer ko. Donc on a joué wana na zipe goût. Na zipe goût. Na zipe goût. Mais na bana ko jouer mala moko te. Na ko fanda na moni on a ça ba voyage na Angola na zokeni na zozonga na okeni na zonga. Na fana na tala nga ya. Donc après le on a linga ngo. Ça na ke jouer na ko kokota na groupe évangéliste.
Il y a Nani, il y a groupe évangéliste Papa Devos, bateau de Moïse, Devos Moussoba, bateau de Moïse, Papa Gabi, Bango Nyonso Wanaba, Christian Shoga, Maman Marie-Hélène, Pasteur de la foi. Non. De la foi. De la foi, oui, je vois. Pasteur Kiro. Oui. Ok. Bango. Pasteur Kiro. Mais au Kota. Mais n'a eu chance de temps, on a Kota qui n'a pas chance de. Qui chance parce que wana guerre ngata na yoko Kota guerre ya Christian Marie-Hélène Iget na groupe évangéliste les réunis bazo linga ba longwa ba ke ça groupe na bango. OK. Donc voilà ce que Christian to tourna na Christian Shoga na clip moto sanga na maman Marie-Hélène to clip na sala subilo ko mona Ali Sala malgré au bout de sanga okipanga soute ça un problème té Ali Sala c'est que on a tindé les lions okipanga no pe ngapé to dans les groupes ngapé na kipanga ngapé yo petit yo kipanga ngate bonga no kipanga ngapé na kipanga yo té Ali Sala wana ziko kena ndenge ya personnage il pas kipanga ngate Ali Sala c'est mon frère vraiment to za na Ali Sala wana donc ça qui bien très bien tango kaka esimbi nango te na sali recrutement pardon comment on dit recul non na kei bandimi ngai bango Christian esanga na te to sa plan na biso yo kuna mo ke les ate ya ngato bando tango réveil ezo banda je suis là to que ça réveille. OK, c'est ça. OK, mais à l'époque aussi herbe zo sala ba oza ko sala ba adhésion na yo o banaki komi lo banini ke ndenge na ke na théâtre boye na komema nini. Bon au moni théâtre o biso to yaki ezaki ba théâtre oyo il faut on marquer combo na conscience na intelligence. Parce que ngana yeko kuta batu lokola ba Apo Firenze bazawana na ekuta Jani Fire azawana Dadidi Kambala azali ba rôle ba papa ba responsable Dadidi Kambala azawana très bien Sami Mokili azawana Caleb oh là non Caleb écoute non Caleb président Caleb batu wana so na tangi bazaki déjà ko peser ti batu lokola ba Jani Apo banaki ko peser na tawana ya ko sakana te siko yo yaka kota na kati na bango babengi yo pe na nzonzi ngokoti baba pantsaka la banani siko il fallait ngana zwata ya ko étudier bango observer bango nyonso na tala bango na observer bango bien na créer mutu to solo lango nazaka reconnaissant ngai pas Christian Shoga naza vraiment reconnaissant pas Christian Shoga si aujourd'hui na carrière na ngai nazwa pe moi ba c'est Christian Shoga abisinga bina ngatala yo ma morphologie na yo eza okokana na papa moko na sala ba film à Nigeria papa chef papa chef to zaka na yao papa moko moko jouer mais alors jouer na kan boye na kan ba no benge Kovo akata za mandefu belé na kolisi mandefu tentira pembe nie na meno kota siko na masolo ale siko po esimba bien na lugile ngo bilambe belé makama ngo elugila nga ba problème makama ko loba manga bilamba o ezaki facile pour nous non ezaki facilité non na zebiso kokota na milia bato na si basala ba komo ezaki facilité parce que biso déjà na 4 réveil tono sa nzonzing te ba pekisa biso sala nzonzing mot d'ordre donc ngana se rebela pona bima na ke sa ga nzonzing kokota na nzonzing on ba fungolo le sika o le capé o beta pe bato ba yo tiao litoni c'était pas facile ça n'était pas facile mais après théâtre oyo bandaki kotala wana na télévision et puis yo mokomi ko sala ngo o sali différence nini na kati kotala na ko pratiquer bon kosala ezaka bilo mibaleti kotala na kosala ezali logo moko parce que yo ozotala ozo sepela peut-être na ba acteur bazo ko jouer
na temps de jeu na bango na ba déplacement scénique na bango ba expression faciale corporelle nyonso wana ozoko tala yango siko yo air donc ye ko naza na grâce nga nazwa grâce o nzamba pesa ngai ye moko nzambe mutapesa nga sa théâtre ya ba temps ebele te. OK, na sala théâtre ya temps muke na pesa déjà répétition nazo former na batu na forma na monde oyo bazali on a beta di solo te baza. Pardon pour na kota la téléphone na ngai. OK, bolimbi si penza talaka ko sala émission na tardi ba pelle belé. Donc c'est ça. Donc kota la bato ndenge bazo travailler il fallait sikoyo na kota na katia scène na pesa bango oyo na banaki ko mona. Très bien. Ngai na zwa grâce li kabo na lali penda na butu na lamuki nazo mona penza ke na pesa batu nazo former batu jour à liboso Christian Chora parce que nga na zwi nyonso o na za nango lelo na musala oyo na yekoli yango nulle part na yekoli yango na katikata réveil nazo pesa répétition nga mo pe naza ko apprendre ozala pe na relation malamu na ba collègue na yotika na réveil. Bien sûr, tout le monde. Tous un groupe mobimba tout bien en famille réveil. Oh, tout le monde a zali Prince Chabani, je salue. Et mec là, la peta yo pote aux autres rana no mon a goti. Mais tokotaka na lisolo na ya les réveils moki où nous en sommes actuellement na groupe les réveils. Ezala kaka ou bien. Bon, groupe de réveil. Eza groupe na biso ngana linga réveil makasi parce que ça barasi nanga isika na wuti. Problème ezali eza problème ya yemo mama. Parce que le groupe de réveil c'est Marie-Hélène. Yemo ko maman Marie-Hélène. Donc ceux qui a lobby à sala que réveil ezonga ndenge zalaki et ezonga nango ndenge zalaki. Est-ce que vous capé le col que c'est maman Marie-Hélène qui est là, qui est en train de donner jusqu'au jour d'aujourd'hui le meilleur naïe maman tozonga na nda to fanda to siéger nous voulons na sali yango mingi. OK, bon eza makamanda ku unakolo belango pema mingi te mais na sali yango mingi parce que to pesipe mingi to pesipe mingi na o to za nango lelo to pesi mingi comprends to pesi mingi na oyo to za nango lelo na réveil wana na pesa pe mingi na za bana misusu bazana lelo soka telemi azo jouer boye c'est Jean Blaise Lukano baza ebele ba Nadège ba Big Borlin baza ebele na nina tanga ba kombo te mais baza ebele parce que maman Marie-Hélène na pesa inga chance wana na Christian Choga ba pesa inga chance wana na formé. Très bien. Mais aujourd'hui vous êtes dans le monde du cinéma ya Congo. Omoni na monde ngo ndenge nini ezo tambola boni. Bon, omoni tardina nina lobelo moko. Environnement nyonso eza na ba côté négatif na ba côté positif. Oui. Ah oui. Tokoki koloba ke mabe mais côté musu bato bazomona na bango eza nango malamu. Ensuite ba pekisaka mutu te asala likambo eza posa mutema na ye. Mokili ezaka mabe te. Bato nde baza na kati sika na nde ba komisa ke nde ba komisa ye loko mabe na bango pe ba komi mabe. Très bien. Mai otokoki komela ekobeba ka soki mutu atie eloko. Ko mai na yango moko ekobeba te. Très bien. Donc le problème toza na ngwana. Monde eza nango malamu mais milliers autres zali ndem deza na ba problème. Parce que yeba yango eza na bato musu ba okima mbangu na bato. Neti ngai eloko na milobela na vie na ngai pe o ba pesa ngai conseil na ba mikolo na famille nanga tant na tsala ka makambo nyonso na tsala ka bana na ngai na tsala ka famille na ngai na sima. Na yebi ki ona osala te ona osala wana kuna na simba wana kuna na simba. Le secteur le plus critiqué, il y a théâtre, hein, bien sûr. Actuellement, à part le politicien, c'est vous, le comédien, mais vous êtes des hommes
développer parcours yango ezali moi molai bien que to sauter yango effort nini bozo ko sala pour chercher à mettre l'ordre dans secteur effort ya ko tia ordre ezati. Mais comment ça vous nazoya penda effort ya ko tia ordre ezalité. Chacun de nous doit porter sa propre croix. Omoni ezana batu muso ko bane tika eloko yeso azomona nango kiza ba intérêt ya vina ya otika te za makamuna e ngalo bango ngai na makambo na pesa asu batu conseil pour na pesi batu conseil trop les gens ba komi ko zwango neti na ba neti biso ba mo benga biso to rata bozo kate bo ba zozo to zwa kate te mais tozana vitesse te kasi ba benga bango ba zozo ndenge bana wana balo nga yedi biso ba zozo zozo makolo kilo oh ok c'est que le problème en on au pesa c'est que biso zozo makolo kilo bon c'est que banani bato bazwa ba garçon de chance ba fille de chance et puis voilà c'est que au pesa mutu ndengana conseil ya nini o lo baneni o yibsa yeneti nini te ko sala te ko kende boyete ko zongisa boyete nga na ba leki nanga oyo baya ko pesa nga baya ko senga nga conseil yo ya osenga nga tam su conseil mundirba aya osenga nga tam su conseil nazana ebele nazo pesa leki na ngai lianza li sofote azana États-Unis aya osenga nga asenga nga ba conseil très bien baza ebele basenga nga conseil par rapport à expérience par rapport à tam susu mwanda bo stabilité on a cause en stabilité za mbongo te stabilité za banda kwa cherke mais stabilité na kati ya mutu na yo ozo se reprocher na eloko te za na problème na mutu te na lala kana kimia moko za na idée te. Mais le secteur théâtral, plusieurs personnes, plusieurs acteurs disent que bon, c'est des trouvailles ratées, bon, il y a plus de producteurs, heureusement. Aujourd'hui, nous avons acheté Maman Bellevue, Bazali, Bazoko Bunda, n'a pas moyen, n'a pas moyen, n'a pas moyen de bord, n'a pas pour faire en sorte que le secteur Wana éthique Obiengui. Quels sont les mécanismes que vous réfléchissez, acteurs majeurs, il y a secteur Wana, aujourd'hui, ce qui est opportunité et Pesa Melinga, je dois proposer Boé. Il faut qu'on fasse ceci pour que le lobby. Le problème, réponse nanga egozala na voler mi balé. Voler à libosio zaliza na bateau bazo bunda pour la stabilité na monde ango. Mais egozala ka pasi egozala ka peka kapasi ce qui l'état zo comprendre que monde oyo secteur oyo ministère de la culture et art à comprendre que secteur oyo ko tsape mbongo na mboka. Mais akoya et pas na bino ndenge nini pendant que bakinaka et pas mo consulter na ordre dispersé te omoni mamaka mususu bato bazoko sala ngote l'état fa kota ngwa changa acha pena ordre tant so biso peto ko cha ordre te alors si yepa ko tika biso ka to continuer ko fand ko tika la ngana na désordre te akota makama ngwa cha ordre mais aussi à kokota mais est-ce que le na plus exemple le lot zo monati lobi ezalaki OK conseil pardon avant tout conseil OK tournage mo boye ba futi yo mbongo mo boye o tali bena mbongo yo ngota msukanda mais ozana choité mais le lot pe ko mitam so mono OK tournage OK tourner tam so pas Bellevue on a boye bon moi il venait qui oh ça va gloire à Dieu ko la zipe le coup OK tourner tam so OK pas il y a les qui n'ont pas mobile comme on écoute Kimi na on attend sous na ke ata papa bobo manoka OK tourner pas bobo manoka tant on zonga ndako sepeli bazana bango belé o lelo ba comprendre que il faut que futa batu malamu pour musala ekene malamu mais sikoyo tozo sengande ba plateforme ba entreprise oyo ezalana omoni pona ko pesa sens na secteur oyo il faut batu ba comprendre que tozali branche oyo ko memape évolution na katikati ya mboka yango na lobit boza na ba ordre dispersé parce que aujourd'hui apparemment ce qui compte beaucoup plus et pas ba comédien zaka juste yaka jouer tourner les cas mais yango na zo lobati ce qui ba pesi biso ba makoki ministère ya culture et art
apesa biso ba makoki oyo ko permettre bato lokola baza ebele na kotanga pe ba kombo je sais pas ce que permettre nga baza ebele ba producteur mingi bazalaka o baza lisuti ba valoriser cinéma na mboka na biso to ba consommer cinéma na biso. Mais oko répondre nini na réflexion moko ando tangi kombo ya ba producteur yelinga obena motu na oyo elobamaka ou bien oyo to monaka visiblement que aujourd'hui bazizani ebele koti na théâtre cause nango ezali ba producteur oyo basilaki oyo ba produisaki ba film kala oyo bakendaki basuki na nzela mais pardon nana c'est sa question pour donc répondre bien production na bango et si lelo les comédiens bafongoli misu et bango baza derrière ba makambo nyonso ya mabe ezo salema tout autour ya ba comédien pour ba étouffer ba kabola bango ba meka kozala concentré te ngana oyebiso kutuke ba mbongo tamusu tozozwa lelo lobi tozwa ki ngo na te kasi kanda wana te nazibisa yo ngana nazoloba na tournage na ngai ya liboso ngai Major Bisadi na otanga kombo na foot na otanga montate mbongo nazwa tamusu pa Major Bisadi na tournage na ngai liboso tamusu lelo te ba belle vie kutu ba belle vie ba ndeko na biso bimisusu oyo bazongisi kutu nde bazozongisela ka biso nde eloko tozaka nango kala to tourner comme on ba $20 tourner comme on ba transport ya cotisation ya likelemba yo ya ka pa ngalo ya kuna comme ibongo bango tu bazongisi biso OK peta mso tournage boy ozonga pe no yebiki ni na zaboy na futa na express na komanda on a tia sac ya loso na tie pe mo madesu na somi pe carton il y a Thompson il y a et compte. Très bien. Mais aujourd'hui qu'est-ce que monsieur Blaise réfléchit pour son travail pour le secteur oya azoko est vrai aux ali théâtre. Pour le moment nazo pesa kaka oyo nazanango. OK. Nazanango bisono toko sala makambo nyonso te ba réalisateur faut bazala ba pour lelo yo mona mundu nyonso so eka umeni nakata makambo comme ni réalisateur scénariste eza ba idée ezali ya malamu ezali moto a contacter nga pona makanisi ba idée ba film eza nango nazo pesa ka o nazana yango très bien so utalinga na ba film o nazako sala na lingaka nakota na po ya réalité pour na yebisa batu que eloko tokoyi ko sala eza malamu to kompe ekoyi couper kozala mabe très bien donc eloko nazo pesa nanu yango na nanu pour na le reste na ebité voilà na forcer natirité na bana ngelo lukaka ngo ya ko luka pour suka nango ko kene ko luka ti omona kanga mais yo faut kota koto kozala koto yo faut la ta eloko na liboko o pesa nini oyo po na bata ndenge Marie-Jean lobaka doit bord voilà ambiance na bino na ba tournage bon voilà nazoya wana voilà merci mesdames et messieurs nakanisi comment vous trouvez monsieur Blaise il répond avec beaucoup de sagesse en tout cas les artistes nous sommes obligés de faire leur promotion il y a que promouvoir bango il y a que tia bango na vitrine toteka bango parce que bazala ba produit na biso je suis très heureux lorsque je suis avec un artiste comme ça au plateau, du début jusqu'à la fin, il y a émission Toloba Makambo O Italié na secteur Oyo Azoko est vrai. Ça fait quelque chose de bien, n'est-ce pas papa, n'est-ce pas maman? Alors, c'est pas tout le monde des fois à ça la ndenge ngana zo sala bien ndenge biso tozo ko sala. Beaucoup constater que à cause de la émission il y a 45 ou 2 heures du temps à Robeta Libakouté parce qu'il sera na kati ya réalité au bazoko vivre na kati ya secteur na bango ba réclamation na e koza fondé cette fois-ci to Milana Mai dans là il y a Régie et ça surprise pour na papa Blaise et puis on se retrouve tout justement après suivant mon na comprendre ezakani o envie à la biso ane loko zo lingalia donc faut mon na ma peso spécialité il faut manger ba personi tu veux quoi hein oh yo ouais, Marina. Oh, Marina, mon bébé. Oh, t'as bien. Oh, maman. Ouais. Marie-Jeanne. Mouchopi. Bonjour. Mouchopi. Mais à la porte aux athées, comme ça, pas ton côté. Maman, il y a un truc qui est
Ok, quoi? Ne comprends pas. Pardon, il y a un problème. Il y a un problème. Pardon, Blaise ayebi ayebonde. Non, yuka Blaise ayebi ayebinga ndeni. Ozandeko? My God. Eh, madame, tu t'en fous na moi nani? Na moi so ya Aziza? Qui es-tu? Qui es-tu na otuna? Yoza yo kasi na tuna. Mais Blaise, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut traiter à la maman? Bon, traiter Nini. Parce que Oyebi, Oyo, Ezali. Je m'en fous, Naïe. Natuni à la meilleure de la Wazalini. Naïe, parce que Oyebi, le pourquoi Naïe? Mais pourquoi Nini? Problème. Moi, j'ai un problème. Attends. Tika le banane. Tika le banane, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Natamoli va venir, natamoli na l'équipe va passer, na yo quoi ana zobate. Oza zobate, est-ce que Ezali? Yo ka bien pour moi pena so miyoka. OK? Naïe. Il y a problème, il y a un nangai. Bon, oyo sali. Non, pardon, Blaise. Blaise, s'il te plaît. Faut me mettre le même en la tête, tika et sanga. À lobby aïe, oyo sali. Je veux m'énerver. Je veux m'énerver. Yebisanga, oye. Yo mo posa ko miyoka, mais ce qu'on a la za pour ça yoko, c'est quoi? Non, Blaise, laisse-moi, pardon. Non, pour ça va aventurer. N'a comprendre. Qu'est-ce qui se passe? My God. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Blaise Alingayo. Mon Dieu, non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Tais-toi. Maman. Pourquoi tu me rabaisses jusqu'à ce niveau? Maman. C'est quoi ça? Tu descends si bas? Ok, tu m'as cassé. Non, la salioni. Na tunio. Na salioni. Na expliqué. Na salioni. Na yebi yete mona moto. Na yebi banda ko telanga na ndako. Nzambe na ngai. Chérie, s'il te plaît. Banda ko telanga na ndako. Maman. Soki bazwa kio na mokono. Zela. Ngala moso mokono fa. Soki bazwa kio na nzela. Ngala za nzela te. La femme légitime. La femme moi sans marier senga. Tu te permets? Ya ko telanga na ndako. O bangi ngate. Yo zanani. Bébé. Sois à l'aise. Et tu le dis comme ça pour Yokanaki. Presley. Tu n'as que moi dans ta vie, Presley. Tu n'as désormais. Tu n'as que moi. Va prendre ta valise, on part. Maman. Fidélité à mon mari. Comment passer? Attention, Naipsio. Tu es chez moi.
Dieu c'est moi. Bébé, touche pas. Bébé, Touche pas. Aziza chérie. Touche pas. Aziza chérie. Mon amour. Chérie. Ne me touche pas. Maman. Oh papa, on finit dans le téléphone. On finit dans le téléphone. Toi, tu es venu vers moi. Qu'est-ce que tu disais? Tu n'as pas besoin de rien. Au monde là, ok. Voilà. Blaise, écoute-moi bien. Blaise, je te parle. Au monde là, ok. C'est quoi? Blaise, au monde là, ok. Au monde là, ok. Ton nom c'est fidélité, la fin de l'Orandako. Non, la question qui est là, moi. Je vais te prouver. La relation qui est là, moi, si on s'en a lâché. La femme, moi, c'est pas battre. Allô? Ça n'a pas. Laisse, on y va. Pas. Bébé. N'ose pas, n'ose pas, n'ose pas, n'ose pas, je te dis. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakanisi Gibson Fongolaka, on n'a pas Blaise Ndenge Azo sourire, Azo Seka. Il s'agissait bongo, il y a filmé, assumé. En tout cas, bah film est allé ébélé au Papa Blaise. A sali déjà depuis année au donc bandi, mais ngai na optaki na oyo na pona qui filme assumé au parce que assumé ezali. Quant à moi, je dirais que Papa Blaise a bêti pena ma casse et plus constamment pena sali assumé pena rendement nango ça va vraiment famille bota na mon détermination donc assumé. Félicitations à vous, to continuer au salaga boy. Papa Blaise avant to kota na extrait oyo uti kota là nazana on a besoin na mekoyeba oyebeli belle vie boni. Belle vie. Oh là là. Belle vie na moni na yebiye na bakut pona ko mona te. Belle vie na yebiye na les amis du théâtre. Les amis du théâtre. Pas na ngana okuta na belle vie. OK. Na okuta na belle vie pembeni ya Major Bisaliti. Wana zaki na ba neni. Ah, c'est longtemps. Hein? Bah 2003, 4 comme ça. Si je ne me trompe pas. 2006, 2004, 2005. Quand tout ça là film le là Fumunzambi. Il y a Yote. Parce que dans le film mon a joué naie. Et là il va se périr ça pas naie. Moi si bon bouya ça na facilité. So salier mabe aleli mamoko. Et là ba choc wana ils ont quand même mamoko. Asaki film mon naie azaka na olinga yo teka ba manga na lingiye. Sikoyo il fallait amemanga ipa na bango. Ala kisanga ipa na bango akesolana mama na ye. Maman na eloka bazaki kofana na ndaka manzanza ba memi ngai na lopango ba no futela kala. Titre film ngoni ya yote ah est-ce que bakulukilanga titre film wana eza nango film ce que dit Papa Blaise bakulukilanga bolukilanga na film wana puis on se retrouve tout justement après. Merci. Zotegani. Non, te kamanga papa. Excellent.
Oh, bah, manga valia 200 francs ou 300. Na mungo. Mungo pesa 400. Ah, ok. Vous avez kitoko vraiment. Vous avez kitoko makasi. Oui, nous avons dit que moi c'est kitoko pour apporter la maman. Voilà, mesdames et messieurs, nakanisi au fongola biso ezaki nango juste parenthèse. Oh. La patronne, my boss lady, aïe aïe aïe, elle vient de louer, ouais, my boss lady, my boss. Ah, azo maintenir kaka. Eh, on a parcours moulaye, to continuer na bisoga li solo po. Na leka kozwa moi et loka mokie wana po peut-être ba déclarer ba filmer na bango oya ko tia moi 1 minute boy bali au chaîne donc faut zo ka moi 30 secondes justement pour mona makambo kulu to lobia. Oui, to les pas na yoye ba ne wana. Oui. Donc si koyeba na wana to yebani to mbala moko pe. To comment solo la bien, to comment kenge. Na première moko ne tala ipa na etanza na bandal. Donc c'est ça. Voilà. Mais aujourd'hui, disons, vous travaillez aussi ensemble aux Alip. Parmi les acteurs au Bazo Kopé, ça un plus dans mon sala, dans Bella Production. Avant tout, quand na question, il y a comment dirais-je, il y a extrait, il y a film Nabiso assumé. Est-ce que c'est facile de travailler avec Madame Belvi ainsi que na Bella Production Mobimba? Bon, na CPLAK, oui, c'est facile de travailler na Belvi. C'est difficile de comprendre. Ok. Mais si vous comprenez, c'est facile parce que bon, nazolo bilango par rapport na ningi na travailler na parce que na travailler na bato ebele moto na mutu na ebinenge a fonctionnaka. Très bien. Na travailler na Major Bissadidi. Major Bissadidi na pesa net exemple pour na ko yana. Na pour ça la différence. Major Bissadidi aza mutu o a tuka abatu. Avant le banoso on va dans la scène mona ngai vraiment ina limite ko sala moi c'est que makamu dadi abisenge za raison o makamu dadi abisenge na yeye et loté ezaka ambiance bon azolinga o pesa le bima na place mo boy merci très bien azunga ko pesa le ko mon parce que Belvi azwaka tangu ya ko briefer yo Belvi sera ko briefer gang raté soit linga briefer yo akoya ko briefer yo moko pe aye a créer yo ba piste jusqu'au salani choix na suka lobby partout patati patata donc c'est maté suka lobby mon et patati yo mon luga ba patati patati wana nini yo tout siko tango pe obani ko fongolelo kango afandi aotala yo soki okomika na posa ni mona longo ni longi ngolo baki makamba zaki ko zela pa na yo opé eleki donc wana o nyonso sala de voilà les choix. Il y a rôle automoni na assumé na kanisi réalisateur à zoté la biso pe déjà les colonnes de to so la boué et ça là qui taki yango où il fallait kaka mais bien sûr na ba belle wana na ba casting ya Belvi déjà casting ya va équité nazolo bango te tamso pona zala national les bato susu eza ba casting ya va équité eza casting ya ba yemo aloba yango d'avance ko ça non parce que ça professionnel yemo aloba yango donc na moment oyo nous sommes des professionnels par rapport à la réalité à film au biso to salaka. Très bien. Parce que tu as déjà une expérience il y a na cascade il y a maman kamango. Très bien. Ko jouer na ba biso to jouer ka film il y a improvisation. C'est pas facile hein. C'est pas facile. Bien sûr. Ngana fani na Angolais na Angola motako ko un Angolais le bana qui ko improviser ça passe. Il faut payer papier. Akene utanga na ndaku. Mais biso sala ko yebo papa ba tu vas faire na ndaku ba loliango. C'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, mais na extrait au bateau ba utu ko lana bien que tozongi susuti na ba newana tozongi les sous lelo. Ouais, et ça l'a bien. Et puis ça dire na parler bateau belé ba ki donc et ça lit bien. Mais message nini aux qui n'a besoin au lancer bateau. Na extrait il y a film ba utu ko tala assumé. Bon, nazana extrait oyo il y a Zemi oyo Madame Belvi a ye ko annoncer yo Zemi. Mais ndeko na ngai. Ya wana omoni
kosala ba makambo na se ya ba drink ya ba loyenge ya ba loyenge za malamu te oyebi makambo susu ekokute yo vi na yo mobimba ka pona plaisir moko ya 2 3 4 5 minutes omoni masanga wana onga na kana komela na kana komela ngo pona ina kanda yango moni nazo pesa bandeko oyo bazaka na bazuwa oyo omoni bazuwa oyo ezalaka na ba elle s'appelle madame Fidéline bazuwa oyo ezanga ba calcul wana oyiki bazuwa wana ekrela biso ba problème makasi osali zuwa moko boye epousse yo osiliki obimiti libanda po o se défouler malamu neti ba mundiki ba ne bazalaka pas se défouler bien faut akeka libam il faut donc là la tete non ngana sisi maloba na ngai ve ebimi non ngai na lobi mundiki ba pas se défouler ngana lote kolo tu ebi non bon c'est bon mundiki ba po a se défouler faut akene luka place mongo amela ngai loba yo ne mutolobi makamu na yo wana. Ouais, bon, c'est bon, on avance seulement. Pour se défouler, faut amélioré. Au moins, ce qu'on a mis tout dans l'air, moko. Bon, ça là, n'engé nini. N'attends la caméra. Bon, ça là, n'engé nini. Au commun à Pouiti, mais on met la caca. On se dit déjà que on est dans un niveau. Na esi maté, mais on met la caca. Au ça là, n'engé. Parce que pourtant, on commence à un niveau, on a retomber. Nous venons à tomber, parce que ça, ok, hôtel. Mais ils qui peut causer par ta femme. Bakanda oui, il y a un azolobat. Basi na biso pe tozala bango. Il y a un nazolobela kuna na lobela kuna na basi te. Na lobela penza biso. Moni so lingo contrôler lo mo malamu faut état d'esprit na ezala calme, très bien. Poser pour au contrôler ngo malamu. Kuna olala na kanda te, na olala pe na kuitité. Pour lobita mususu ba kolukela ngo ba rubrique. Donc faut na poser pour ba contrôler ngo très bien. Donc nazo assumer na assumer kama makambo ngamo na lukaki. Malgré ça le kuta mais bango va profiter na kuiti na nga po ba pesa nga eloko mo boy. Siko oko kaka na logique oyo que non pas c'est ligne vraiment tochité. Okoki ko yebsa ba ndeko na biso ya mibali nini ba papa lokola yo parce que ça ezali leçon monene ba papa belé ba kwei na berere wana bien et belé pe ba kosela bango ba zemi parce que donc ayebi kaka po asimba ke même ata na lipeka ou soit takelaki na ye oh il pégate oh il pas aussi mieux dans le pégate ah bon matsama ah ouais c'est bon ah ouais ok ah na lipeka et puis et tourner mal oh quoi ça papa wana nini oh de fois na autolobati problème ezalaka kaka ke na comme na niveau ya kosala likambo ngana zoyeba lisute cause ezanini parce que to swanaki parce que na maman to yokanaki te ou bien bana wana bazo sala bo yango na mongo na zolinga ko yebisa bandeko likambo ko kana ezala malamu te oui donc pona bosa na makambo funa milaka pona longolango te zano ka normal mela ba mai na yo kitsango kaka zano ka calme kitsango kaka milaka mai yo mona yo kitanango. Voilà, merci mesdames et messieurs. Maintenant, Ezali, conseil au yo utaki opesa ba papa na tableau au ba utoche la biso et ozonga ki pe sous au baluka ki na oitali baninga les amis, l'amitié, l'entourage, batu auto kenda ko melana bango. Boko pesa nga extrait ya film juste mokie et puis on se retrouve tout justement après pour tochiter. On est nazo babu Aziz Azati, Aziz Akangi biloko, Aziz Azan. Au Bengenga, vous avez un peu agité, na comprendre. Aziz Abimi pour la problème. Aziz Abimi pour la situation oyo ya butu oyo to bimaki yo nanga. Oh. Tant to bimaki yo to bana mema. To kende ki to fandi pour to bana mela déjà mon whisky na kacha motuka. Est-ce que et si ka to fandaki eleka ineni situation za ineni. Attends, Blaise, on s'en vraiment. Il n'y avait que toi et moi. Aïe bien on est. Nazolinga na ye bananu événement nini et ban eleka ki pona expliquer yo pourquoi Aziz Abimi a accueilli. Mais tout ça qui n'a nazo conduire yo puis ton vandi il y a une dame qui était venue là to vandaki to zo mela to tu dame moi na fille jeune fille wango eleka nini nangai tu ezalaki ndenge parce que moi je nazo se souvenir na l'autre côté c'était comment est-ce que otika ki ngai na kende ki quelque part to zalaki ndenge nini ezalaki nini il y a un problème.
Mais non, dis-moi clairement s'il y a un problème. Patrick, Aziza akangi biloko akei. Mwana mwasi oyuana, mwana tozalaki na ye. Alobi ke azana zemi na ngai. Et là? Oh, Zulu Baïla, na mona tout na oti. Et là, Zulu Baïla, na tout na yo Patrick, c'était comment? Bon, on a se souvenir na l'autre côté. Jeune fille wana alobi ke abimai nanga azana zemi na ngai. Attends, Azela. Tozaki nga yona fiwana. Tovandi esika moto zo mela. Après. Mais après vous déplacez naïe. Nga il a dépassé la fiona. Mais Patrick au Patrick, tu es mon ami non? Tu étais sur le morceau, tu voulais te déstresser. Patrick, au côté quand tu es niveau on a dit. Oh mais attends Blaise. Calme-toi d'abord. Aziza Kangi. Calme-toi. Raconte bien ça bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour Aziza Aïba Makambouana? Fiango abengainga dernièrement. Allô? Bonjour. Tant na numéro na ye na zaki pendant besoin solo na ye mulaité. O j'ai na kataki a insisté to solo li na lobaki ne o iko loba. Na fanda kaka boye valise na maboko aye. Aina valise. Aye alobi ke a okende te azali na zemi pe makambo ezo salama na misu ya Aziza. Ke azana zemi nanga na bimaki na butu tolalaki na ye tozalaki na ye ensemble mais ce qu'on a zoyeba ke butu ango nazalaki na yo Patrick comment okotika ngai ozalaki nanga attends ozalaki nanga et après un moment tu es parti avec elle bokena mais Patrick yo zaki na bino ko empêcher ngati nazalaki na se ya puti okotika ngana kenela ba bêtise tu vas Aziza kete tu insistes au kenaï mais à combien on en dit comment ce courage d'ailleurs hein tu veux bien gérer ça Patrick na gérer ango ndenge nini non gérer en la fille ni na zolo baboye elle est assez aillée aza awa na ko gérer en ningini Aziza za souté à se décider ce que loko na oka moi tant Aziza a une situation ya difficile ba situation ya passion to zaki nango awa ba incompréhension ngai na koma ki tina niveau ya ko luka solution pour makambo eleka pour na sauvegarder libana na biso mais Aziza so ko comprendre de tant mususu pe eza nango ka erreur donc akayika biloko mbala moko pou aki. Mais ça, moi, c'est une émotion. Tu m'imagines un peu. Tu veux bien gérer ça? Ah là là, Blaise, trouve quoi solution? C'est ça, mon corps, Luka Aziza. C'est un bon délai. C'est tout un problème. Mais, Tala, sois courageux. Voilà, Tozongi. Patrick, il fallait au Kanganga, au Peksa qui a été pour nous. Non, le baron de sélection. C'est vraiment Patrick. Donc, tous les amis Moussousou, Baza, Bako Mankali Soussou, Bamite, Bako ma famille, Bandeko, oui. Tous les Bandeko, Baninga. Et ça, tant que nous avons dit que Okoka qui kotika ngana sale loko wanate. Parce que ngana zo zoyer Ndeko, oui. Parce que moi, je vu que aux alaka en Turin, félicitations. En tout cas, il y a l'équipe à monter. Faut que ça conseil na ba leader nyonso ya opinion. Nazo pesa conseil na ba leader ya ba orchestre. Nazo pesa ba conseil na ngai ko za peta mzupa ya grand frère na ngai Werason, et ko za pas grand frère na ngai Jibem Piana, et ko za pas grand frère na ngai Wazekwa, et ko za pas frère na ngai Héritier Watanabe, nazo ba Baptiste. Et ko za la pas président na ngai Lombe, président na ngai Masasi, bandeko nyonso ba frère nyonso o to sana na musala musu na tani ba komo na bango tout. Pour ne pas léser les autres. On a tout mis ça. Sosubi na biso bongo. Tozala kana baninga o balobanga na biso te que présent et simbi. Tozala pe na makamba to balobanga en tout cas présent et simbi. En tout cas loko no saki présent ngote. Très bien. Tozala pe na bato ba ko retenir biso tant to komi vis-à-vis ya ba makambo susu na ina sali loko mo biso na présent ko sala ngote. Ko sala ngote présent sala bien te. Et sopa. Et ça bien te. To ko matina niveau wana. Ki tozala kana likamunyo soka ngana pechona fona bi manae mamo en présent ngamo fona ke lukai te. Surtout ceux qui ont la liquidité. Pour battre le sous, Hollanda biso, à Hollanda yo, pour yende mutaza occasion ya shit na yo. Donc azolanda yo na sima, atambola rapé na yo. Aza mi, mais yende muta préparaka esika yo ko kuelela. Très bien. C'est bien réfléchi. Et ça le coup là, toko mina biso déjà nasuka, kulutu Blaise, pour nous autant et belete. Lelo liboso a caméra bandeko bazwa libaku il y a ko retenir et le comment boué na message
na oyo memela biso lelo na Top Media Télévision, vous avez le temps. Bon, et là on a kokaki koloba ya mingi ezali mingi na nina lobake. Mikolo eza bien te. Mutu fo azala yemoko maître, yemoko conducteur, yemoko avocat, yemoko de face à la moi yemoko makamu moi mingi. Très bien. Parce que ayebake yemoko azala oui, yemoko pe face à la non. Très bien. Donc faut azala na biloko oyo akoyeba ko se contrôler na yemoko nan. Au mona mutu otambola moi malamu mingi. Très bien. Parce que vie ya lelo eza susu vie tozaki nango lobité. Lobité très bien. Na fana ngina ndeko moko boye afandi pena kangi mutema te donc aboyi ko bomba. Ayebisinga pena polele boye levo ninga simba kisite. Tana ko dabrancho na mutu moko boye pour noko mon boye voni ozelega maso. Eza ngo kisite mais ezaka na ba cadre. Donc ça dit batu baso banga lisusu te koyebisa batu komema batu na bisika oyo mabe ezali ngasute. Yango no moni il faut que pour na pendam na misu ya bonzambe pe na misu malamu na misu akati ngana ramuta sentiment te. Très bien. Na muta sentiment te na zana bato na pesa ka ba conseil na lobanga na bango. La perle noire nana azana na Turquie wana na ebisaka epe na boyi na masoro na nga na lobanga na eboyi la vie au salipe na ba dédicace o na kataki wana nazoyat moni na badoki le déjà na ba dédicace na bongo nana la perle noire na kata Turquie mona mwasi mongo boye do hotel ya za mwindo penza nzamba sala ebo moindo ya bien ya ngolote po bangolo koma mwa mingi mais ya za mwindo ya mongusu na mwa chocolat likolo. Na pêche au bambote na pas yozali. Na pêche à conseil na ebisaka chaque fois. Très bien. Dans la vie, décision nyonso ozozo oyebaka ya liboso banana ko engager. Très bien. Les banana ko engager aussi et engager bato misusu. Très bien. Ça m'engage que moi. Ça m'engage que moi. Oui. Yebango eza ko engager nanu yo avant ya ko engager bato misusu. Donc bref, pona zala pendate na opesa ngai conseil pendate mais nazo yebisa bande ko na biso ke musala nyonso réussite nango ezalaka soki patience ezali. Patience efutaka makasi malgré zaka mulayi mingi mais efutaka. Babote na ngai mingi na mama di mama Bibish Kandeya na bosanité miette la selle danseuse ya monene tozanga na kata mboka na biso miette na pese bambote mingi wana bana na nga penza soto mukolo oyamba en tant que serviteur de Dieu ne mukolo to solo la par rapport nana o ya minga ngo pete o ya minga lokola acteur OK ça va donc bambote na nga lisu na famille lukanu nyonso bana na ngai nyonso famille lukanu na Portugal, pasteur Jean-Claude, pasteur Gracia Vieira, Mama Bijou, Mama Bibi. Donc, Bino Sopai Bozali, Thomas Lukanu, na bosanité, Mama Malou. Moi, c'est mon sali na Nzambe, il y a frère Nanga Samuel, Nakata Luanda, Samuel Fogu, na Pesho Bamogu, Bambote Pauzali, Junior Faya, Bambote ne Pauzali. Pasteur Moro Ntsumbu Moro Papa Moro na Luanda staff Mobimba Nakata Luama Pasa Chabachuba Vuvu Boza Telema Ebele. Donc na pesi bino bambote pa ozali kobosana te tardi merci ko ya manga na émission na yo na kamwe mbala liboso na émission na siso sa émission ba pesi ngambongo. En tout cas, oui, maison professionnelle, maison beau, il y a cher. Vous allez. Merci beaucoup. Très bien. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Beaucoup de libéraux pour la on a Top Media Télévision. Moi, ce que j'ai l'habitude de Koloba, les artistes, lorsqu'ils ouvrent ces portes, justement, c'est parce que bazo pesa biso respect, bazo respecter biso, bazo honorer biso. Bayebi importance na biso, voilà pourquoi nous aussi de notre côté nous devons honorer Bango, tout rendre Bango à son serwana. Il y a quelque chose que l'artiste venait de soulever, les Bakonzi. N'attendez pas seulement les gens au Bazoya Koyeb Sabino, oui.
Hermo Pefo Luka Bato Bazor Luba. Non, non. Pourquoi? Parce que Mokonzi, au Kotikala, je prends l'exemple, il y a le président de la République. Il y a des ministres au Baya Kanalito, il y a président justement pour Bouma, ministre Moussous. Député, pire petit, gouverneur, nan. Mais Herma Kamoudong Yaka, le ministre Wana Lobby Bako Kende, na gouvernement Moussous a commis ministre, na mandat Moussous a commis député, mais président Ndenga Longwe, président Bongo Lokola. Na constitution na biso otikali no bongo. Donc okoko malisu au ministre était. Donc vous devez faire très attention na ba makambo tozo ko sala na ba acte tozo ko poser pour lobby et koleka lelo. Na bosani mama pasteur Malumba la Londolopi. Sur la question mbotete et aux mama be moi c'est mon sala nzambe Samuel Fogo Londolopi. Très bien. Voilà, Tokobi Nasuka. Ce qui est le cas de l'Ebimi, mais chaque chose, exception de Zangate. Voilà, l'Obio Kalelo. Merci.